Amen. Le plus important dans la vie à mon Seigneur Amitunaka. Pona nini yawe exam tata asali butu asali pe moyo. Amen bota. Amen. Pona nini Seigneur na bomo na moto ete so butu est commis, quelle que soit force, quel que soit courage au yozaki yango. Seigneur n'attend wana pongi eya. Amen bota. Amen. Et puis pourquoi ceux qui tombent etani atola laki vous allez obligé à taper pour 5 minutes au lamu. Et ça motuna o Seigneur moto amituna. Et ça deux modes de vie. Oyokolo asilaki ko préparer moto. Et ça vie spirituelle ya moto. La vie charnelle ya moto. Amen. Amen. Tango nyonso moyo ekongalaka topetongo ekotanaka. Ils ont symbolisé présence. Il y a souffle de vie dans Katiamo. Ils ont symbolisé présence. Il y a mouvement dans Katiamo. Il y a harmonie. Même la partie sensible, il y a d'autres motos. Ceux qui tombent etani, à tous sali est forté, on va oublier, tomboli au cas maman. Mais ceux qui te commis la peau quand tu te commis beaucoup, on va fatiguer. Amen. Amen. Il koloba ete et commis la temps où il y a repos. Il y a un moment Christ, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors qui n'a pas eu mokili ete. Tango yango oyo ezala no moyo lisengeli ngana sala mosala na yawo. Po ete soki poko ekoki, moto akosala esu mosala te esengeli na ye ape. Sengeli ala. Ya mona kati na église lo balanzam, mosala nyonso nzambe sala maka na moyo. Oyo akuta biso te awa tozo sambela tozo belela na butu. Jamais. Tabiso na moyo. Parce que ils attendent. Oh, ils ont destiné dans moto kosamba. Mais boni na yo mosambeli ya le balanza oyo la muki na tongo ozi atata ko bénéfice quantique mo. Boni na yo mosambeli ya le balanza oyo ola muki na tongo ozi ta ya kokende ata ozali pa boni. Et Seigneur isko omituna. Pourquoi ngana ozali pa boni? Pourquoi ngana na courage wana te? Parce que ceux qui osent courage spirituellement, automatiquement, aux faibles, aux anakola. Il y a l'homme de Dieu à un disciple sur les mots. La mukara pongi de konanga. Pour la zaliko bien lelo. Yakano kizera lobité. Lobité. Et lobité. Et c'est là yo kala karaya. Ya on mutunyo surtout ko abianga ni mona ni ensemble sur la carrière. Donc on a la distraction au Sambeli. Tellement oui. On s'en monte na pole. Les gens ne vont pas se ya boy. Par là été bon Christ dans l'imoine. Nani oyo sa zo mwinda achana se amesa. Wote yeye afa na kacha mwini. Nani oyo azwa na kati ya vile yeye azwi mwinda oleba pesa ngo likolo azwi yango bombi yango azipiki yango. Azali. Azali te. Parce que pour les Seigneur azali kolo pour être motonio sur bon. Place aux lumières et gens des places watbaya. Mais place aux molili et gens doivent vendre la wana. Sauf vendre la carte de molili, c'est que faut battre la bien. C'est que battre la bien. Peut-être que si moi c'est que lui peut-être si moi qui lui. Mais au commencement était la parole. Mais au commencement, il y avait quoi dans la surface de la terre? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Gota. Amen. Naïbandeli, vous les alakite. Les alakite molili na moni. Yamolo kiloembo. Molili ezingela kimokili molima. Molili tuwezi makimoki. Tema bezo esi karabatu na se. Mona yawe lo waki.
kati na mokili na moto ezangi esika mpe kimia ezangeli moto awa ose mokili etondaki na mawa mokili etondi na mawa. L'homme de Dieu azolela likolo ezolela parce que molili ezingelaki mokili mobimba. Message ya Yahweh Nzambe Tata, message pur, naturel, spirituel, le vrai message où le Christ qui en vérité, je vous dis, et ça a quitté la mokili. Alors mokili mobimba ezingelaki na molili. Alors esengaki Yahweh azwata ya koloba et que la lumière soit. Amen bota. Amen. Et la lumière fut. Après, molili na kati ya bomoi na yo. Après kosambela bisene soto osambelaki, esengelaki temps. Oyo pole eya na kati na bomoi na yo. Ya molili wemwe mami, poleye, poleye, katina liloba na Nzambe poleye, poleye. Mabotani soto sepela. Esenga na yo sepela. Po poleye na bomoi na yo. So nimela liloba te ero bomoi na yo wa. So nimela liloba oyo te ero ngeo ki osanini. Famille na yo babana kufa chaque temps. Chaque année bokunda kabatu. Chaque année bobungisa ba. Chaque année yokota aka hôpital. Chaque année obelisa aka ba. Ibale za raté na famille na bino mabote za raté. Mais depuis yokota na tselo balansa mozuki. Oh le sotu ezaki motusi, oh le sotu ezaki buya na kati ya ville molili kolo ya kolongolango parce que kolo alobi eke na lumière soit. Alors dans mon kolo lelo, moi le balanza moi aussi to bien na kati na oyo esika yeba ete pole essayer. Alors lumière oyo esili kozwa na kati ya mo na yo, zwa yango pratiquer yango tchango na misala. Non mwana distraction, la muka na pongi, non mwana molili. Kolo yeso azali ko bien na yo. Yaka lelo ozela lobite. Lobite. Parce que okobele mana na kati na oyo esika sécurité ozela. Mingi bazali komituna, est-ce que réellement nous sommes au lieu de cela qui n'est pas bon? Parce que nous sommes même difficulté à nous tenir la race avant moi. Nous sommes mituna la question. Mais il va être Jean-Baptiste Père Zaki, serviteur de Dieu. Il y a quand on baptisé qui Christ, mais quand on Christ, ça va nous sala. Atini va ici que va que tout. Pas que tout est-ce que vraiment mon but ici? Oh, tu en es cause la yewana. Mais il y a mon baptisé qui Christ. Yé mutayoka ki lolaka, celui-ci est mon fils. Yé mutayoka ki. Ayoka ki témoignage, il y a 7 témoignages de l'Ikolo. Mais yo qui message oyo, au moins on a différents messages ici. Mais pourquoi aux autres là? Pourquoi aux hommes tous les sous la question? La place où on l'a. La place où on pratique. Il y a un moment où on va ensemble, il y a un peu de saka à motoriser. C'est là à Nini, c'est là à cause de la moto. C'est là à Nini, c'est là à on va dire qui est à mon kimia ya nzoto kaka te, même kimia ya molimo. Parce que le mananzam eza na kati na ye. Le mananzam evani na kati na ye. Komo ya nzam ezaki na kati ya Bible. Babazaki tante ya molimo. Babasambelaki, babatangaki théologie, babatangaki philosophie, batangaki Bible, bakomaki pe Bible. Ne bamona komo ya nzambe. Oh, et comment m'a bien la carte à Apocalypse? Mais moutamona qui a monté. Moutalouka qui a monté. Parce qu'il était un peu plus ensemble pour nous ensemble. Les lieux bénis la carte à aussi. Est-ce que vous pouvez pratiquer justice? Est-ce que vous pouvez pratiquer réconciliation? Il y a moi, le bao et il y a le cas amour de l'amour. Ceux qui vont pratiquer le douala, il y a la carte, il y a les vrais jeunes. Amen. Amen. Si on continue les vrais jeunes à comprendre, tant que nous pour les écrire la carte à bon moyen. Mon sang béni. On m'a appelé si on continue les vrais jeunes. Le vrai jeune détache les chaînes de la méchanceté. Renvoie libre les opprimés. Délie les liens de la servitude. Partage ton pain avec celui qui a. Et ça, c'est Esaïe. Mais ceux qui parlent bien, c'est vrai. C'est les faux, c'est ça. C'est que oh, il y a des gens qui ont fait.
Pour la Bible, il a commis le vrai. C'est qu'il y a un faux. Alors le vrai, ceux qui ont l'union sur le vrai gène, au temps des Haïti, au Kiti. Au monde, a commis, tant aussi ce qu'on a le vrai gène, tant a commis, si tu vois un homme nu, couvre-le. Amen, Bota. Amen. Couvre-le et ne te détourne point de ton semblable. Kopesa mokongo te na mozalani na yo na moninga na yo. Tango nyonso yo oza na kati na bomoi, tango yo moni moninga aza na difficulté, moninga aza na problème, même tango moninga aza na esengo, yo kopesa ye mokongo te. Mais est-ce que yo tango moninga aza na esengo, yo kopesa ye mokongo te? Est-ce que bozuya batu, est-ce que sepelisaka yo? So moninga zo, est-ce que yo sepelaka yo nyongaka te? Est-ce que pasi ya moninga yo kimaka moninga te? Pour le cas que va le ça va tout cas mon congotant baza n'a pas cité tant que mon sous azan et sérieux c'est là onionga pour anikaye ya la kisarami tant on peut mon sous azan n'a pas si yo kimi tiki a souffrir. Or le vrai gène ce qui est ici nasukawana au monde bakomi lorsque tu les respecteras alors les années bateau va dans la classe alors ils sont dans la table sur la chez les voisins Soki alinga la balobi soki si soki okotosa les vrais gènes soki otosi détache les chaînes de la méchanceté au long du monde wakanda. Ceux qui ont renvoyé libre les opprimés, ceux qui ont partagé ton pain avec celui qui a faim. Ceux qui ont kaboli et la manabatu, si tu vois un homme nu, couvre-les et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme de l'aurore et ta justice marchera devant toi. Ceux qui ont aussi pour l'examen la tête na bateau, né na bongo, balobi alors ton ténèbre, alors ta lumière, alors pour les lumière, oh yo le caranafi na eux, ils ont basé la tête sur l'évangile. Alors ta lumière poindra comme de l'aurore et ta justice marchera devant toi. Si balobi bien alors ta lumière. Pour les hauts, ils ont molili na vinanga, ils ont simbaté, ils ont salaboé, ils ont salaboé, ils ont basé pour la lumière, ils ont basé la katia amour. Amen, Bota. Amen. Bolingoana, dès que mon sort pour lui. La scène a commis alors tu appelleras et l'Éternel dira me voici. Tant que nous sommes en passe, ceux qui ont pratiqué Bolingo, ceux qui ont sur la bateau, alors tu appelleras. On va dire que Kolo, na piaka, ba no baroliane, famille on a reçu la baronne des charges au PC. Nzambe yebo ko akoye. Donc, au kanisi kaka kolemo aye, mais voici. Et ta justice marchera devant toi. Ataba semeki babokilo bakoselo makamne nini. Mokati na semone ya Yahweh. Sembo. Yemo wakati no makambu. Bangona baba akota confusion. Ata musala bakoselo makambu. Baba meno makamya minene, mais tant yo ozo pratiquer le vrai gène. Yahweh yemo akoya. Bakomi et ta guérison germera promptement. Mais quand est-ce que tu sens le vrai gène? Quand on se dit ça, et ta guérison germera promptement. Qu'est-ce qui est promptement? Et c'est automatique. Donc, tant que yo beli, au koye komi tunisa minité, au médicament paracétamol, au kiki. Mais même maladie, mutu ake nango. Il y a un million. Si, Babati, tu éloignes de toi des jougs et des gestes menaçants.
Na bolamu nyonso oyo okosala mosambeli ya libala nzambe. Tango yo yebi okoti na kati na losambo oyo. Ozo pratiquer justice, ozo pratiquer réconciliation. Nzambe mo mbavai na kati na yo. Esengeli na yo olongola kaka ba ju. Na ba geste menasa. Na ba sakana na ngate siyote bomona ngala mwa liloba te. Mosambela za molote. Nzambe na nga akobeta bino te. Mosambela za molote. Komenase bato te po koti na kati na losambo. Vraiment na nzambe aza moto a atakaka te a se défendre kaka. Yo komanda otombo la jia liloba te olakisa bato. Biso tosala kaji oya komeka akolonga te ba olonga yo. Pour mo fongoli porte. Eso nde moto abimi na presse atelemi azela ba remorque les allo na za mwana lilo. Remorque yo tout na okufa te osala. Okufa. Chaki te okufa. Oh, esengeli na yo ozala innocent. Innocent. Comme ça pour les mots yo défendre. Bato babundisa yo moni tango tonengo ko les ala ndeko moko Nico. Azaki film, acteur ya film. Nani esamona Nico akelu babitu. Ntutu. Ye azela akara ata bolimo bunda ya zakabo. Soka yo beti likofi ya seni akanyo asezi yo bukyo dobo. Ya bandarate. C'est ça, Mosambeli. A contrat akabat. Mais tant ozo contre mutu wana tant asati ya beti likofi go bukani abandela susu. Amilali na mabe. Arobenga batubuya. Yo simbiye ye moko. Ya moni batu nyonso oyo bakomekaka yo à chaque temps. Ye moko ndoki. Aye komoko na butu. Na kama kutani na yawe nzambe tata mobateli na yo. Mokengeli na yo. Oya nimba kate oya lala kate lobi na tango so butene ye moko abandi. Wana ndoki. Ye moko ndako mkobenga yo ndo. To ye moko yebi abundisaki. Alamuki na tango amotu na olamuki bien. Ayebi ke biloko abetaki esimbi. Moi, nous balançons des banisaka, nous balançons la tête. Moi, nous balançons ma combat à la tête. L'homme de Dieu a eu mon sang, mais là, balançons des balatelenga. Nous allons y aller la mission. Alors, batela li balançons, ça y est, Corona Bolingo, à sa temps, on est sur la mission. Bolingo, Bomoko, qui vient dans un tata et va la catégorie. Est-ce que tu comprends? C'est bon. On a assuré à battre les motos. Amen. 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 Communiquer tous à la mort. Tu vois, il est tombé à la bisotti. Hein? C'est tout ça, tout beau. La Mikoya peut-être s'accrocher à l'Olikakoto. Mais est-ce que n'est-ce pas le prophète Aroya? Hein? Regardez. Quand tu as prêté, tu as prêté. Bon, ma paysanne surtout le bazar là, ma continuer sur le tu vas te voir. Et ça on est moto azobo mama ayamba bébé on va soya. Et c'est que yonde obana osomba de akushi. Osomba bilamba. Osombi savon. Obongise lié nyonso. Alors esengeli to bongisaka. Mosambeli ali balanzam abongisaka makambo avant. Delo l'homme de Dieu a commencé à tourner ça kolaka. Avant mais la mission jusqu'à tourner. L'homme de Dieu a commencé à la mukika boye na to alobi na kemo ka boye. Nani amaboya prophète ya? Ntuté. So il est là alobi azoya nani a discuter. Ntuté. Akoya. Église eza ya? Ya nzambe. Yende aza représentant légal chef spirituel de l'église. Alors, tant que nous sommes tous les osani. Akoya. Biso nde to milenge. To milenge le malamu. Konzi akozonga. Konzi akozonga. Biso nde to milenge la. Yango ozoyo kalolaka. Nalali na kati na butu. Na yoki lolaka. Oyoki ya lolaka.
tolobaka kambo nani ayebaki ndeko na mloko akoleka na koto Ntute. toleki na milolo na ya jo mosusu toboku na nga mteke mais esengeli na biso tobokusi niveau liloba na nzambe komeli liloba nzambe eza confession religieuse fo tosala so baeffort tolakisa bolingo tosungana bomoko ezala mabota tobongisa to entretenir l'église na biso so tobongisi yango ekepesa valeur ekepesa dignité ese soki tobengi ministre ya osambela awa azala na badoute atala otuna église na nzambe or ye wana nzambe nde molimo na ye babenge komivo edesi les autres nzambe aza place oyo kimia ezali place oyo silence na bolingo na ye mpe na mawa na ye asikolaki bango atombolaki bango mpe akumbaki bango lokola mikolo nyonso na kala biso tosala baeffort tobongisa Sembo. communiqué important yango wana tosunga basala ya nzambe dime na offrande tosala yaso baeffort yawe akosola biso tosengi mpa na tata yawe nzambe tata mozalisa likolo na se okokisa bilaka kala libota na yesu tobeli mosu na yo yo olobaki ete nyonso oyo osalaki na mokili ezalaki malamu soki ete bolamu na nzambe tata ezala likolo na bango ntango na bango kati na mitano nyonso to bayeli yo na nzambe tata ezala likolo na bango longisa bango kati na bitumba nyonso yo na yo esalela moko na moko na kati na libota nene kati na famille na kombo mwana yesu kristo masiya na nazaret nango waboli mosante ndekili waseko amen Amen. obotela jésus kristo